Ba prisonnier babimi na prison. Prisonnier babimi na prison. Ba prisonnier babimi si bango nyonso na prison. Prisonnier babimi. Prisonnier babimi na prison ebele. Tala ba prisonnier ndenge bazobima. Ba prisonnier babimi ebele oyo nyonso omona ba prisonnier. Je suis prisonnier parmi tant d'autres en tant que prévenu, connaissant bien mon pays. La justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Moutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivaleurs. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien confier sa mission à Constant Moutamba parce que nous avons dit le renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes, ni des anciens par des nouveaux, mais cela demande tout simplement à renverser l'échelle des valeurs, en remplaçant la moralité par l'immoralité par la moralité, l'étraitisme par le patriotisme. Et que dirais-je, la malhonnêteté par l'intégrité. Voilà pourquoi nous disons, il est temps que les médiocres dégagent et que les hommes intègres prennent les choses en main pour faire pousser notre pays vers l'émergence. Car la justice élève une nation. Donc c'est-à-dire, les juges sont en train de boutiquer avec des avocats. Le magistrat est en train de boutiquer avec des avocats et des juges avec des greffiers. Donc la justice, elle est malade. Mais avec Constant Moutamba, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Papa, oumela, papa, oumela. En tout cas, on a merci mingi pa papa Moutamba. Puisque nous avons condamné il y a 3 ans. Le long Zamba a pesi ngai grâce. Na bimi boloko na beti 1 année 9 mois. Na sali grâce Zambé a bimi singai en tout cas esengo ya trop. Papa Moutamba ababatele pena Zamba batele na bangwende na na nyonso. Simala ngai eza pena na sengi pena na papa Moutamba pena merci pena. Côté na se tona kité nango ke na bima boloko mais na se surprendre kaka na bimi boloko merci nzamba batela ye abakisele mikolo oyo ezangaki na kati ya mikolo na ye amona bakoko bakololo nzela nyonso atambulaka ezala nzela mituka nzela baavion nzela batrain nzamba agarde libota ne mobimba mwasi na ye bana ande na ke pena mabe lisusu te nzambe pena likolo azomona na sasu mabe te.
bato bakufi ebele na nyonso na ngai amoni na ngai nzambe abatelinga sinde na bimi na baote merci na bakonza mboka asali inani un mois etumba na masala nga kuplesi ndefandisi na esika o nalapi papa nakosala nde vi nakoluka nde mosala na kosinde sentiment esalinga papa depuis bakanga ngai na mbwele merci kaka ministre awumela mpe na pointe na ye merci père asa mabete na chiki hii njo vreka Luziba sasa. Luziba na yala yote mpaka mu 1000 degré. Ni danger. Unazilishaenda sasa na nipige tu nione na vaga. Eske buchafu iteshaka mwe Kongo. Mungu njo anachunga watu kabisa. Munyone bala. Sasa bana be balikulaka Luziba kule mbele njo batasikia sasa kama mtema kunyoni. Kule abata sauti. Abata binakwambia kule mbele. Basi vitapita hivyo yote. Unaona kisema tunapamuka nyuma na vinapita. Antuka ikipo ngine acha rachi. Wengine wanajenga kama makaro na hivi. Njo projet inakuya Bukavu hii. Makaro iko ba Belge banakia kufanya societe ya hii maplastiki. Bakuru tena na jika. Watu wa mimi tena tuuzia site mwako ngapi? Mama, ulikuwa nasema siku zilikuwa, kumbe hakuna zilikuwa. Ndio bwana. Poa kabisa.